Oui, Papi Gen, tout le bel vie. Tout le monde mini, Papi Gen, tout le bel vie. Mbe, ozui. Nazalaka muninga na yote, pe na kotikala ozala muninga na yote. Papi Gen, tout le bel vie. Makambo nyonso, na maboko ya Papi Gen, tout le bel vie. Tout le bel vie, Papi Gen. Émission kitoko, oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango pe bisimino ki nazalaka muninga na yote. Na kotikala pe kozala muninga no te. Pe to kosala pe kopite. Yozafa quoi? Ngai, des artistes. Donc voilà. Ça ne va pas, non? Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikala jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Mister Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi Gen, tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwami na site Kitoko. Oh, Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP. Yoga avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau. Bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo. Poto somba. Totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku. Mbote na bino bandeko bana Congo. Bandeko nyoso bo disposaka temps ya kolanda biso na tolobe la vie officielle. Merci Nabino. Merci na Washington, bon rétablissement. Merci Jerimbo Mana Canada, Eric Shimanoka, Pinosi Agostino,
Un grand merci encore à Didier. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, joyeux anniversaire. Émile Bamba de Zurich. Léonazana Kangala, machine de guerre. Tozo Mikosolo, na Kulu, ton abisso Kangala, machine de guerre, mon Mikolo. Tozuye était Lelo. Toluki était Tozuye. Marie Chingola. Mambote na yo. Nayambi motema na yo. Kangala, machine de guerre, mbote. Mbote, Papigen. Mikolo Bele, hein, Kulu. Feti nanga Mikolo Bele. Kangala, machine de guerre. Vraiment, Bokima na bo. Yo mto boxa biso. Non, yo na Teddy Mola Bokimi ngai. Teddy Mola na suivi na yo. Teddy Mola. Ata okimi. Moni, na kangi bino. Bonne santé pour le tout. Non, santé bien, pepele quoi. Na yambi to mekano ko sola parce que le bac aux un message moko ko adressé na ba militaire mais déjà avant to banda na mekano ko tuna stratégie na yo zalaka nini oyo c'est-à-dire participer kana kimia na mboka ba criminel bazalaka lelo to benga ba kuluna mais o liboso ko tezalaka plus pur mais o lelo komina ki bo sensi nyonso mais yo calmaka déjà batoko bazalaka na ba armes stratégie zalaka nini Papi Gen, merci na mutu na tuningai. Vraiment na pesa na mbote na bato ba kolanda biso. Na pesa mbote na ba combattant nyonso bazali na mboka, no bazali ya pe na ba étranger en France. Na pesi bango nyonso mbote même yo bazali en Afrique du Sud. Courage to l'embaté parce que dans mboka na biso. Mais avant tout nazoke bisa ba citoyen ba congolais soki omoni likambo il faut komeka kosunga moninga kopesa conseil mais kofinga te nazoke bisa na bato bazofinga na pasaki quelque part na bato yo bakomela kinga ou bakonseya kinga na bato bafinga mais kofinga wana malgré ozala nzoto na ngate mais eza éducation te biso bakongole tozala nango eloko ya liboso avant ke naloba nakosenga nano na bango nano vraiment pardon mingi il faut botika bifinga parce que ekolakisa bizaleli na yo ozano peka yo monde ozofinga na conscience no yebi ki mambo na osala oyo. Bon voilà. De toute façon, qu'on finga on peut, on finga on peut, mais quand on y était. Et quand on y était, on finga. Non, c'est pour décourager. Bah ça là, on pour ne pas décourager mon tout. Non, mais. Nzela nous anango, nzelo yoponi, bah zawana pour na kaka finga ka. C'est-à-dire c'est juste pour te décourager. Biso to na ma finga na ndeme lelo to sala raso makambote. Ouais, mais il a bien été parce que au porter mutuana implicité na vie na. Il faut le porter mutuana eloko. Na conseil na yo et peut-être encourager. Je profite de l'occasion na ça battu déjà. Ngai soko fingi moto na supprimer ngo. Donc ko kantate rien. Soka na monika ko fingi eloko liboso na sala na longoli yango pour ne pas na décourager. Pour nga mo so fingi nga yeba ki na longwa ngo. Alors ce que so fingi moto na yambisa sert à rien. Donc yango moni na lobby yango te Papi Gen parce que batu musu bata na sentiment. Ngai nazali politicien te, nazali apolitique, nazali soda, nazali combattant te, mais nga nazali soda, nazali plus colo ya combattant. C'est ça, il faut comprendre. Oyo nga na moni, oyo nga na sali, yozo finga osali yango te, omoni yango te. Okoka pe osala yango te so ba pesi. Yo zandi kozwa maloba ya batu, soko yoki lisolo awa. Olobi okangisi mais ngai tangu na yaka koloba nalobaka biloko ngai kangala machine de guerre na mona na participa parce que na koloba biloko moko ya buzoba te po yo sima obanda koloba biloko wana ozolo yango wana ezaki mwa ni na ngai po na kebisa be na mona ka bofinga na ka même so ba chroniqueur musu bazolo bazofinga na mais ozana mwana te ozana mwana obotaka bana ozana mwasi. Il faut que moi si moi le quoi moi c'est nanga Marie Chingola
parce que soki nga na gafe naza lokola naza na boloko donc c'est que akoteya nga na ndenge moko akozongisa nga na nzela tu vois mais bino basi na bino bozanga na bango nayebi te soki bato bafingaka bazaka mpenza na basi na ndako na bana to bazala mibali na ndako bazaka na mibali na bana parce que bolobaka biloko moko ya bêtise Congo les seuls congolais na les seuls peuple na média bazofinga bato Papi Gen ezaka ba congolais mais na comprendre que eza nini eza complexe d'infériorité aussi hein. Ah ouais? Ah bah oui, c'est complexe parce que mon tout ça au fin aussi que à Tioka donc yo occupé mon tourna te qui ta bateau ndé batika ba commentaire mo ya ndenge wana non naza ko interpeller bande ko nyos tout boy ba ke bateau to yambaka ba sapena mitema donc soko moni ba fingi longola nongo longola kamera mo tout so longola nongo donc etali ngako tu koma zo pena tana zo 5 minutes noto 10 minutes de ko raisonner zo ko ma rien pour tout ça ndenge mo na yote je supprime tout ça ndenge mo na yote eloba yo ke naza camarade na zalaka moninga na yo nazaka moninga na voilà na bato benga ngayo no Papi Gen pono otia lo kwana ekozalaka wana déjà ça dit ça réponse il y a bato baza mal intentionné réponse longue ça déjà que non mene moninga na yo amene moninga no eloko moko je suis pas ton ami il y a bien pour naïeba soki na kafake non vieux mon vieux non ça ce n'est pas comme ça mais yo zo finga ngai biso no to zandenge moko te yo tana ndenge na ngate yo tango lungaki na boko yake awo osala kani po ngai yo ngana sala yo yebi o ngana sala yo yoka yo ya mais ye akima mais tout ça ndenge moko te yo ye ngana kimi yo ya avec toute facilité mais ya kimi avec tout ça ndenge moko te tout ça ndenge moko te papa différents ezali bon nalinga kaka na prendre une citation wana voilà mais sikoyo Papi Gen toujours motuna na ngai on a tunaki yo voilà bolimisa biso parce que ezalaki moi parenthèse mot très important pour éduquer bato baza ba bolimbisa ba mal éduqué voilà parce que ngai non na finga na zorani tena na finga mutu ya moni je réponds même pas ata mutu éloger ata mutu ti commentaire malamu je réponds pas natala ka na bien merci mais ko finga bato nde balobaka les chiens aboient la caravane passe finga na yo mais après au découragement peut mutu te voilà na série na bino kanga machine de guerre bochaka kimia il y avait pas de babandi kuta mike banda o mekate bino bando kanga pena ba gros poisson mais lelo yo qu'est-ce qui se passe et loko aussi la te fleo yo ya kulune bima donc na otomo na mususu bazo kata mutu pena machette mutu akufi bazo continuer ko papa machette alors eza pona nini bino bozana stratégie nini o bonde ko sala ke bo arrêter fleo non moni biso tozalaki na stratégie mosusu te est ce que bato wana baza bamiyibi parce que un voleur un assassin akozala bongo te akozala kuluna te akosala spectacle wana eza baspectacle bakosala ezali bagroupe organisé yango moni mokolo wana nalobi oyo tata wana azofingafingafinga na wana akomaki babiloko moko boye ye moko ayebi ndenge azolanda ngai nalobi boye bato wana kuluna baza basassin te kuluna baza bamiyibi te kuluna eza na bagroupe comme omonaki bagroupe ya ntango na biso bavoleur mais armé ezala même bawalasi bazalaki bakaradies banani mais bakunzi bazalaki nsima na bango bakulukangala babuda nyonso wana bakunzi bazalaki organisation ezalaki na bango bongo baza kozwa baarme wapi masasi wana baza kozwa wapi bazalaki na baorganisation ntango bazokende okangi soki okangi bango ubi okangi mwasi na bango moko na biloko bauti koyiba na ndako mosusu okomona justice mokonzi moko akoya mpo akanga yo otika eloko wana okomona mokonzi moko bauti na présence ayebi soki non aye kolibere mutu wana bon okomona base groupaki baye kosala groupe na garde civile groupe na nani na DSP na division présidentielle baye kosala na compagnie de garde oyo de réserve état-major oyo ezali kokumbama na capitaine pauvre asi akufa na ye akenda na ye donc
mopolo mais bakunzi na bato wana baza koya poto baza kosomba bakagulu babiloko ebele baarme bazopesa bagroupe wana et puis bazokende koyiba bazokota na bandako mais oyo ndenge tumoni ndenge ezali groupe oyo ndenge basali lelo oyo ezobengana même section ya gendarmerie bazobunda na bango bazosine abunda na basoldat gendarme na moi bato bazotala commandant ville aza wapi mpona kozwa décision eza simple chose parce que commandant ville azomitia na place na ye te commandant ville akoki mpe komonanaka te commandant ville soki amonani donc place wana etikali discipline ya libela parce que tozalaki na commandant ville bolozi aza wana lelo bolozi ata meme otambwisi ye boye bato mosusu bayebi ye te meme na Kinshasa otambwisa moto akoyeba bolozi te okolakisa moto mosusu okosi ye bolozi ye ozo comprendre commandant ville il faut jouer esthétique ya travail pour eloko wana stopper commandant ville il faut ça là na gouverneur la ville babengana parce que azali gouverneur militaire azwa gouverneur la ville civile bavanda bayokana mpona kosisa eloko wana hémorragie wana bakokata ngo mbala moko na journée moko ekatani bato ka mibale wana et puis bango bakoinvite tous les bakunzi oyo ya armée présidence gendarmerie partout maintenant ministre intérieur bavandi bazwi badécision baplan bakosala bazwi bato wana babengisi bango basali réunion eza facile basali réunion facile topesa bino ata matei boye basali réunion tu vois basali réunion commandant ville a imposé telle heure à telle heure nene mona tenue militaire na ville ya Kinshasa te telle heure à telle heure mutuka ya soda moko te kotambola na boye etikali enikama mituka oyo ezosala sécurité ya ville ya Kinshasa ozo comprendre il y a une compagnie de recherche et de renseignement à Panzani ville mobimba alors directement gendarme matana ba milliers nyonso ya rond-point nyonso ya ville ya Kinshasa bo poser bango wana na mituka na bango vandi wana ezozela bayaka wana ndenge tozomona wana poto ozo comprendre ndenge ezalaki na tango na biso BCRS Panzani partout brigade mobile azana ba kwenyonso ozomona très bien makambo bango basololi secret bango basololi na réunion na bakonjo na nyonso bakonjo na bakokamata bakokende kopesa bakoyebisa basoda na bango soko oza na musala oza na bulletin de service bakombata basoda bazali neti basoda d'élite de combat baza na bapont place ya bapont nécessaire ya biso mboka na biso baza na place ya courant banini na bagare ya minene bazotambola ndenge tozomona pe ezali awa gendarme bazotambola wana azotambola na munduki ne aza na mokonzi na ye bazosone mpona sécurité ya ville bazoyebake awa tokotrouve motu tel soki aza suspect tokorécupere soki etali basoda barécupere bakangi bapesi gendarme azwi alekisi yango na motu aza na citation makambo ezoleka kaka na sese ozo comprendre mais sikoyo likambo oyo uti kotuna ngai ya kuluna bakuluna bavandi te bazali équipe organisée motu aorganisaki équipe wana commandant ville ayebi ye bakunzi nyonso baza wana bayebi ye nana kabolaka machete na ville ya Kinshasa est-ce que oyebi oyebi ye te nani nayebi ye tobombaka kombo te ngai fale nabimisa kombo na ye tanga kombo na ye nafo nabimisa kombo na ye ozomona azali kovanda na bandali mwana bandali te akoli mpe na bandali akoli na bandali c'est monsieur qui Francis Kalombo Francis Kalombo aye à Kabone Machette. Est-ce que Francis Kalombo il est congolais? Il faut prendre cette interrogation. Azan nani po Kabone Machette na Kinshasa. Francis Kalombo biona bigai na ba peuple bazona ndabiso. Balanda tolanda radio moko zo leka ese leki ba jour o mwana Etienne mwana ya pauvre président Nabiso Moussé Kabila mwana naye alandaka été en Afrique du Sud
basala émission na mwana wana po arata kokanga mwana wana awa baboma ye bato basala mission ya koboma colonel so général o baboma ki bakena kobomba koro ke komona na siko baboma ikuna voilà na bakyo bo koro na Gombe je comprends ba français kalombo wana eloko nini ekoki kosala tek basala enquête makasi na français kalombo pour ba découvrir machin toi et yaki pona nini et pesamaki pourquoi bozaka na idée nini kantinango zalaka nini mais pourquoi batikaka Francis Kalombo wana afanda na ye mutu atunaka ye aza te mutu alandela d'ailleurs ye kutu mutu akoma susu ko namonaki na nini moko azosala intervention soko asala ba intervention ya bandako soko babiloko moko boso babotoli mutu lupango soko nde namonaki période moko kotaka na makambo yango nazolanda na talinga bitala tala sasa akoma soko avocat na mboka wana alors yango moni makambo ya bakuluna ezotambula bakoki kosala je nyonso na bakunzi bakosala je nyonso na bakunzi kuluna ekosila te yo omonaki bakangaki kuluna wa balakisi biso nyonso kuluna ke azosala soki na bake osala bilanga balakisi na bilanga wana yo somoni basase bazoboma bato bazopapa bato bokopesa bango bilamba balati ya bien bofutaka bango bon hein et puis balakisi ke tala masango non eza na sima ya masango il y a quelque chose na sima ya bilanga wana il y a quelque chose bana wana bazolave bango mutu bakosalela bango biloko nyonso afidèle tango ayaki ex phase ezalaki basoda bazalaki na kati ya fidèle basoda wana bakendaki avant parce que moi je sais recrutement moko salamaki na kati ya kisasa ezalaki bakuzi bakosalaka ba recrutement bazozwa ba se militaire bazokende na soit disant bazokende États-Unis mais bake États-Unis te bake direct bazopesa costume mibale na chaussure na $400 à l'époque eza argent ya maboko bozwi avion bino mokasi boke kuna avion eke etrouve bino Rwanda eke tiki bino na frontière moko boye mituka ezwi bino eke na bino ko former pa bakene ko former ba jeune bano ya mike o babenga bakadogo ozo comprendre wana bazo préparer déjà coup ya kokota en même temps bakunzi na biso tout bazaki au courant makambo bayebaki yango ezala même tata ya Félix Tshisekedi munu bayebaki parce que c'est lui qui était vraiment chargé pour alamba moral ya général à l'époque pour balongola général Luki na place bazongisa jana mayele omonisi ndenge salaki bamonte coup ya eloko yango après bazongisa mayele a commis chef d'état-major azwi fonction ya état-major chef d'état-major azwi fonction ya Njimbi azwi fonction ya Baramoto ye azaki ye moko na 4 fonctions sikoyo azodirige bato wana nyonso parce que mobutu atiaki azwaki esprit na ye ase donné na ye or que mayele ye ase donné na esprit wana ye nde sikoyo moto balambaki epai ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpo acorrompre bambunza nyonso bazalaki na likolo na armée et puis na ba américain mbongo zo wuta États-Unis zo kitana Europe awa mais est-ce que biloko oyo yo tata ozo finga ngai yo yebi yango yo tata olobelaki nga mabe yo yebi biloko oyo et puis ngai na zo ya kolobelo comme yo zo finga ngai olobi otala ndenge aza mais en tout cas ma trop pour la bino alors ngai na portaka eloko moko po bino ba congolais eza message po bino ba congolais bomeka koyebake po to changer mboka na biso po to bunda to réussir mboka wana il faut biso to lingola sentiment kolinga mutu te na ozala fanatique ya mutu zala fanatique ya mboka kozala fanatique ya mutu te zala fanatique ya mboka zala fanatique ya mboka papa oza fanatique ya kangara mais non
kozala fanatique ya kangala te zala fanatique ya mboka na autant oza combattant soko oza fanatique ya mboka no okomona ke omoni neti mboko biso toza kovanda kao bazokabela biso bambongo wana oyo bino bobundelaka o mwasi azwi mbongo ya bana yo okomi kobunda o mwasi mwana oboyi bitumba obomi libala moko oyo po babanda kopesa bato wana mbongo wana ndenge bozwaka yango balongolaki sentiment ya mutu kolinga mutu balingi mboka na bango kolinga mutu alongolaki parce que baza sentimental ya kolandaka bato bakonzi nde bomoni likambo eleki te oyo musicien na bino azwaki président wake kobundu akei na ye kuna na Kinshasa na bandali mais yoka tala ndenge bango batelemeli yango omoni ndenge batelemeli yango bango batelemeli yango bino bakongole bozozwa yango na sentiment kutu asali boye ye mpenza mpo na ye omoni siko bino bozozwa yango esengo mais bango moko bakolo mboka bamoni ke non akoki kosala yango te baza na sentiment te aza président na bango bana sentiment te tanga gafe balobeli bachange bango tu mutu mosusu soka ozonga wana azongi yango nde eloko ngai nazolinga congolais azala nango kozalaka sentiment ya mutu te kofingaka mutu te porter un plus na mutu sikoyo ndenge nazolobela yo ke likambo ndenge elekaki afidèle avant kota ndenge elekaki est-ce que oyebi yango yoyebi yango te IDPS eloko babengi IDPS ekotikala kochange biso na eloko te parce que bavie babanda IDPS bavie wana bakenda bato ya mayele ya danger bakenda balinga meme IDPS te ti lelo balingaka koyoka IDPS te ekumbaka makambo ya lokuta ntango azwi mayele ntango bakoti Etienne wa Mulumba azwi mayele alambi mayele mutu mayele aye alambi bakonzi ya armée alambi bango mutu réunion pona yebiso réunion de salama na lingwala epa ya mambeke na lingwala ana zolo bakisa zolandanga et réunion donc soka wuti ko satang ba nommé a wuti asi ayebi likambo ndenge ezali a wuti osala ba entraînement na ye to sala na entraînement na Kamanyola non et puis wuti oketo tiki wana réunion de salama wana epa mambeke bon bambuza nyonso bajoke na réunion kuna na lingwala avant monter quoi oyo Mobutu akimaki et puis yo zolo bangai est-ce que parce que j'avais posé une question pa Congolais pour la bien ngai kangala na ka sentiment pour na mutu te ngana za mobutisme ya makila tina kokufa na makila ya Mobutu na njoto nanga na za mobutisme parce que na mona ki mutu wana alobi yo kangala zo ba bilobela yo lobi Mobutu aza mwana Congo te mwana Zaire te mais oyebaki te na lobaki yango pourquoi il fallait olanda idée nanga il fallait yokanga kena kindaki na ndenge nini maloba mosusu ezali nazo kena na kisese ngana négligé te yo sentiment siko la kisaki ke yo sentiment yo lingaki Mobutu awa te oyo kulinga Mobutu awa yo tango ye na mboko awa okosaki te Mobutu alingi ngai te Mobutu azolukanga Mobutu ataki koluka na ndako na bino Mobutu alongwa yake na koluka na ndako bakanga yo moko ekosaki awa ndenge wana mais ngana kikosi bongo te ngana ye na bilembo twandenge moko na yo te il faut que baka bo faire attention twandenge moko na yo te oyo ngana moni yo tikali komona ngote oyo ngana sali yo tikali kosala ngote alors faut kebaka pona koloba na mutu faut ko keba tango bango basali réunion na lingwala tango réunion sa na lingwala ndenge afidèle akoti na ba masuwa na biso na kati biso ba oyo nde to boya biso ko bakamuke ba corrompre biso to kende bakangala nde to kenda nde tunga to za deja na fidèle wana banda kala ngaba masuwa na ngaba kenda kuna bazwa ba $400 bazwi ba complet de costume nazolo bango bakonzi mususu baza o baza vivant
bayebi que oui c'est bon. Fidèle à côté avant côté pas nabiso basali 5 ans. 5 ans baza côté qui déjà batondi na Kinshasa et belé en tenue civile ba Rwandais ba Katangé ba nan batonda qui déjà na mboka na biso. Période mo Kinshasa biso moko tout mona non population combien belé na kini et na ba jean il kambo na lobaki yango na ibandeli nkomusu na nini na yo moko olenga na ngai na yebisaki yango na yebite soko fouiller bani non komona ngo na ba radio na yo. Ils ont donné bâtonnion sur jean complet bani aux hommes ba complet jean ils a que belé na Kinshasa bato bazola ta ba complet jean chemise na ngona pantalon na ngo nyoso bazaki ba congolais te mingi bazaki bato ba trafiquant qui déjà na mboka na biso. Tu vois parce que mon ami Mobutu a dans la sécurité et Koufi. C'est ça qu'ils ont fait ça. Basomba ki bakonzi ya Mobutu. Mais Mobutu a côté ça qui ke basomba bakonzi zana. Ils a IDPS. Mokonzi a IDPS. Très très bien. Mokonzi a IDPS, Mobutu a côté ça qui. Donc ça dit autre trahison bandana on kala to loba. Trahison bandaka is bani de loté. Trahison bandaka. Yango mungana lobaki non. Na tuni na bato. Na tuni na radio na likaki na tuni na bime. Pona ko kamba Congo. Ezaka pour la Congolais atata na mama te. Parce que mboko tozo vanda, bato bazo kamba ngo. Soko totali bien. Lelo yo mikanda bazo pesa biso fele. Lelo mikanda comment il faut soko jo mukanda avant au faut pesa mbongo. Tembre. Mutu abimisa idée wana. Ezali français atata na mama. Ça cause abimisa eloko wana. Aza atata na mama akomanda mboko. Mais eloko wana ezokotisa siko mbongo na kati ya mboko ya ba français. Économie na bango ezokende. Mayele wana utaki na français atata na mama. Ya tata na mama azali kopesa biso ofele. Bozwa. Boka na revele. Mais mutu apesi idée que mbongo ba nokota na kesi ba na mboko. Ya zaki tata na mama. Mais biloko wana nyonso biso to vani na mboko. On va dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, mais na mutu na yo vide. Mutu na yo za vide, mutu na zaka kofinga batu. Mutu na zaka kolobela batu mabe, kolakisa mitatala, mais bozana bino eloko moko te oyo bo copier. Français na munoko, naza campusien, ngana tanga, boye. Non, otanga mais sagesse. Ozana discernement, ozana non, bon mutu c'est moi. Yo ozana ngote. Ozana français, oza chako. Et maintenant quelle formule maintenant siko yo bagosala? Okope ça bon les cantines par rapport à il y a ko stopper hémorragie wana et tout ça. Pour na ko stopper hémorragie wana, il fallait commandant ville asala eloko na lobi asala réunion ba bengi CCO apona jour et réunion wana par semaine ou bien par mois. Ezalaka un seul fois ou deux fois par mois. Abenga ka bakonjwana nyonso. Ye na gouverneur ville bavandi. Ba bimisi ba idée na bango, ba sali ba pesi na commandement ville. Commandement ville monto akosala équipe, ba équipe na sali un bataillon de recherche na kati ya mboka na ye. A joué décision a corroborer na ba juge. Batia ba juge ndenge nga naza kotambola na juge ba pesinga magistrat aza na kati ya mutuka na nga nazo tambola na ye toujours ça la enquête ya kolokota bato na nyosu et jusqu'à que bakendeki kozwa magistrat wana ikomo ba iko bomaye na groupe ya ba officier ba yokani ba sangani ba pesi ba petumoko ba Sims, ba Giscard, ba Ngbanda Charles, na kotanga belé. Vous comprenez? Ba ke ba lever pa ya zalaki. Ba lever ba ke ko boma magistrat wana. Pa ya zakolala na hôtel na
na première rue taye côté là ba enlever bake na ye bakenda batortira ye bake osala torture ya mutu mokonzi wana na ndako ya mokonzi mosusu na brikin torture ebandi na pigeon elongo wana eke brikin balongoli ye miso bake koboma ye en face ya 5 maisons na ndako moko non achevé ikomo bafamille ya mokonzi wana mosusu baza na poto awa bazolanda ngai ndenge nazoloba bazolanda epuis ngai moto nayebisaki eke kokende kuna te babengisi tala bazobengisa ye na général na mwana mpe ya président bake koyebisa balobi loba na kangala na yo botika nketi wana bozosala na hotel memlingi azalaki ndeko na bango baboma ye ndenge nazoloba boye bafamille ya bato wana bazolanda ngai ozo comprendre ndenge omoni likambo ya machete ezali eza nango facile possible eza nango facile possible donc eza facile donc lokola eza na kati ya politique lokola sikoyo bapion babenga nini bapion oyo eza pembeni beton eza pembeni bapilier donc excusez-moi bapilier yango wana sikoyo ezoko encadre bana wana bana wana bakosila te bana baza na secret baza na bato mais kasi wana eza nango sikoyo donc koboma mboka mais oui parce que mboka mokonzi moko te aza mpo na mboka wana ndenge bakonzi nyonso ndenge baza wana mokonzi moko te aza susi ya mboka wana azali mobutu azalaki na susi ya mboka wana yango nayebisaki bango nga lobi banda tobotama tomona kaka toyoka kaka mama yemo aza mama ya président mobutu non bongo tata na ye mpona nini tozalaka na kombone te donc c'est que aza congolais te azalaki me alingaki mboka parce que na biso na coutume ya biso bana bakendaka mingi kota tata mboka ya tata moto eyebanaka nkombo ya tata moto ezalaka mais sikoyo na kombo ya ye ntango moto azalaki kombo ya nani ezalaki korene ya tata na yo bo ya mama na ye bon donc toyebaki kaka mama yo toyebi tata te mais sikoyo aza congolais te azalaki apona tata na ye mais bon mboka na tata na aza wapi donc sikoyo tata na aza moto mosusu parce que aza na mboka na biso te tomona mpe ekeko tata na ye te tomona mpe kombo na ye te alors au lieu que yo tuna olokomela ngai olobela ngai opesanga conseil yo ozofinganga wana eza makambo kutu ya kolanda te mais nalobeli bino bacongolais botikaka eza important alors message nio ozali nango olingaki oadresse pa bamilitaire bon message na ngai mingi eza se basé na militaire nanga tuna non parce que omoni je sais pas message wana omoni olansa wana suka mais guerre ya este même occasion kaka même makambo kuluna eza kopersister bazocontinue baza kose multiplier du jour au jour et guerre ya este wana ata mokonzi moko aye lokola ezaka bongo de etikala ndenge wa donc guerre ya este wana esila te non este ekosila il faut koyeba technique omoni bato nyonso bakonzi nyonso baza na parlement na biso tout parking na bango yango est mokonzi tout aza na parlement aza na basoda na est mokonzi tout na parlement aza na basoda na est moto akoso te moto azangaki kozala na basoda wana na est batiaki ekale ezalaki papa ya Félix ozo comprendre mais azalaki na bami kuna ayebi terrain wana sikoyo ndo omoni Félix sikoyo ye mpe akomi na oyo aye terrain ntango akoti politique eza kosaka nango te politique eza eloko moko te ke meme lelo ngai na yo ndenge toza boye soki yo okomi kuna ngai nakomi kuna il faut nazala na esprit mpo na buka soki esprit eza te kobuka te bakokanga yo mpenza piu ofandi mpo kokuta makambo mosusu kuna eza makambo mosusu eza makambo oyo biso tozoloba te
siko poto buka ile kambo toujours ba faut mutu aza en esprit ndenge mona esprit ko ba mbutu wala donc na est na biso na ndenge moni mutu tout oyo aza na parlement na biso mutu surtout azakuna azana place na ye basa ila kai dans ce guerre on est difficile pour guerre ici alors pour essayer les photos za na mutu ya alingi biso ndenge mobutu alingaki biso yango moni tofandaki 30 ans ya sa guerre ya kimia alambaki est zona nanga bien baza ukokate mobutu aza kosala na ba Rwandais mais pourquoi ba Rwandais bafungula mbanga te pourquoi bazo sala lelo ndenge bazo sala bote parce que ba montaki eloko moko boye et salami mbala moko ba longoli kaka bakonzi armée ba longoli kaka armée oyo ezalaki confiance ya mobutu mbala moko ba récupérer mobutu atikali butakala vous comprenez nde yango wana moni mobutu alelaki na palais du peuple yango moni mobutu alobi bato ebino bozobetela maboko bango nde babomaka bino ngai nde na libéré bino bato bazozombela wa mobutu alele mobutu mpona bango sentiment esali bango ndenge wana mais suka na mobutu alobaki 30 ans ya paix 30 ans ya souffrance na bino tokokende nango ti 30 ans non les comités bala muso okebite tokubakisa souffrance oui guerre wana pe ndozala kaka yoko sala bato akufa ebele parce que bato yango bango toza na bango mutu moko akokanga bango aza te mutu moko akopendre bango aza te yo talaka mutu azwi mbongo azongisi te mais babimisi na boloko aotambona mpe libre aotambona libre ti mutu abimi na boloko ne ayibaki mbongo mais akei kovanda lisusu pa yavandi na bakave ne bambongo eza enquête moko kosala te enquête moko kosala te mutu moko akende kozwa bango te mutu moko akotuna bango te est-ce que yebisanga guerre osilaka est-ce que na Congo peut-être toza ba militaire formé lelo bien formé na Congo toza na ba militaire te na Congo toza na ba militaire jamais soki toza militaire na Congo nde Congo c'est ça basi basala coup d'état na Congo ok soki toza na ba militaire coup d'état ezalaki soki tozalaki na bakunzi lokola baikuku badikuta bilansanga batondeli mitai oyo batona otangelo wana donc bajeune oyo okike makanda kabopi donc bajeune oyo basinya oyo bazalaki mutu evandi na mayele makasi ezali signature ezali bato wana ntango afidele akoti arécupere nano tondele anyati ye abare ye bato kobare ye wapi na montagne ya komata po soko ozouta baza ye ozouta matadi po oyamba zango oleki pompe esasa yamba zango bake obomele wana mais batiaki ye mokonzi ya fidele ya compagnie moko ya fidele po ye aza tiere ya artillerie na mbazango bake bakangi ye bake koboma ye wana bato babomi ye batikali ti lelo bazalaka enquête moko mpe salama te enquête moko salama te tala bato wana soki bakunzi akangala machine de guerre oyo baforme oyo ngai nakende na bango courti na artillerie bayibwana tozalaka na bakunzi oyo bazwi basignateur yo moko monaki ikuku ndenge asilisaki 80 jours 80 jours ezalaki banani mutu ayinaka congolais aza congolais Mobutu basali yo coup na 80 jours bato nyonso basali coup ya Mobutu et puis bakangi bamboka bakangi lokola na kopesa exemple bazwi lokola Boma Matadi Timba Zangungu ti basongololo nyonso na bazwi donc nako tupesa ndakisa na siko na nzela ya nini ya shaba kuna ozola na ngai na nzela shaba kuna donc bakamati ba civil ba koti sisi bango su na COP ba civil bamboka wana bakomi pour bango soko biso tozo ya kuna donc bakoti biso na mbeskade na ba civil bake bakangi biso bazoboma biso sans toloba sans tobeta mutuka ezaki lokoma bakanga mutuka bo pa balakise na bato babomi mais Mobutu atelemaki alamuki na tongo alobiki lelo nazokende avant kende ayebisaki Zaire mobimba ke nga nazokende kuna na itumba wana kozonga na nga na koya na réponse akei akanga bakunzi wana nyonso bango nyonso aye na bango atikali kuna apesi ordre abi
kobanda kaka ndenge za boy atomboli mutu ko bu abeti ngulu masase akoyi abi na lingo mona mutu te awa il faut etika la gamme zelo omoni décision mona mobile to bandi masase ta lobi na tongo bato bazobima bazokima bazobwaka manduki parce que tozaki na moyen te bataillon mombeye ekoti babombi bango ya Kamanyola deux bataillons bakufa bo ça monduki ele deux bataillons oui mais ça combien parce que na bataillon moko ezali na bataillon moko ezana 400 et quelques militaires. Wow. Hein? Eh, donc c'est que ex-face aussi là. Hein? Ex-face aussi là. Mais regarde que Mobutu a eu bisabino tango azongi a sali discours moi na nyonso ya kina yebi na Kamanyola na nini na 20 mai abi bolimbisa ngai pona makambo eleki kuna mutu nyonso alanda discours wana po songo na salaki boete bato nyonso basima na ngai ya balingaki bazwa mboka oyo Mobutu idonne même soko abimi akei aye même azana mabena ye mais akoya kopesa rapport ya mboka na ye mais sikoyo biso londe tozalelo tozana politique mususu tozana politique wana te donc sikoyo politique oyo tozana ngoyo mais bato bakosila tu vois donc il faut que banda nan tout d'abord na parlement ko kanga bato wana nyos oyo ndengo moni ekosila ndenge nini parce que guerre est ekosila ndenge nini président na biso président vraiment olia landa oyo biso basoda tozoluba Mobutu quand même abisaki bambongo ebele mpona basoda est ce que basoda nyonso Mobutu avant kima bango nyonso bakomi bampaka lelo bango nyonso bakomi bayeba baza na mayele ya kobunda te tozalaki na basoda ebele na Kisangani na Kami na base na Kitona na Kibomango na nini awa nini gaz civil na nini oyo na Jolicide tozalaki na basoda ebele basoda na nyonso bazali nyonso bakufi te nyonso bazali papa c'est que ça mauvaise volonté président il faut ça là soko alingi mboka na ye que président azala président donc atia idée na ye sala mabia il faut aluka ba ex phase il faut benga ex phase akokene ozwa yo zozwa su ba rotique ya basoda oyo kotsa na basoda na yo donc oza ko renforcer ba oyo bazana nanu babimite baza yo zo renforcer ba mususu ba bazo la ba baninga ba souffler ba masolo et tout mais ndenge ni siko basoda na biso ba kobunda parce que nyonso basoda na biso bazo sala bato na bayebi ba kobunda te papa toujours ça la marquer les pas tout ça la marquer les pas ya on mo ba bandi ko monela biso yo ezasiko bakana yo ndenge Mobutu amtelemisa biso apesi biso valeur lokwa bamoni Mobutu azate siko babandi kunda biso babandi sakana biso parce que recherche to zana nkuna eleki babe bo siko to kolia nto mona nani wa kopesa tu vois azonga sima apenga ba exphase azuwa bato na azongisa bango makasi ezali technique ezali basoda bazali bazana Poto, bazana Brazza, bazana Afrique du Sud, bazana na nini mboko nini Centrafrique. Basoda belé bazana Centrafrique. Basoda belé bazana na Maroc. Bazana Chine. Basoda belé bakima bamusu bazana na nini ba Corée na Corée du Nord. Bazakuna. Pour Corée du Nord akobo ya soda ya Congo te akobo ya Zaire te ozo comprendre tozana ba contrat na bango batutu mutu bakenda kuna mais soko yo président yo moko telemi obimisika muno kono mo pepe na yo mais ba ex-phase bakoya 4 jours après tokei na mboka wana tokobunda mboka wana toyebi yango tokobunda bato na bakokima toyebi bato wana ndenge bazali toyebi makambo usila siko tolo baki ça dit tozongi susu
trahison eza ya kosala te. Non, awa mpenza trahison nde ekoti ya mabe. Eza na échelon ya likolo nyonso. De yo mona wapi. Comment mboka ekokimisa de section ya basoda ba civil ba yena machette. Ba kimisa bino basoda. Civil akimisa soda. Botiki section. Ezalaka. Kuluna yena machette akimisi soda. Est-ce que ezalaka? Soda moko azali sans civil. Na loi bakoma na mukanda. Soda akufi na quartier na bino. Bomiye. Butu wana mibali pe 100 il faut balala wana. Toko komba quartier mo ezalaka bon. Parce que aza wana aza pona mboka na yo akena obule bitumba na yo akokufa pona yo. Aza enfant perdu déjà. Aza enfant ya l'état. Mais sikoyo soda wana ba donc botiki civil ayi azokimisa bozo filmer. Bozo filmer et puis commandant ville avant de na ya moni bazo filmer. Ba ko filmer ba soda ndenge ba okimisa. Non, n'importe quoi. Ah là 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 là. C'est vrai. Nzambe. Baninga nanga basoda mission na ngai nazobelela bino s'il vous plaît. Voilà. Nazobelela bino basoda botala oyo ezoleka na mboka na biso. Biso bato tozana na mikili ya bato. Biso bato yo tozana souci tolobaka kaka pona koloba te. Tona souci ya mboka wana. Ngai na pesa ki mulolo moko na lobaki Chilombo aya amona basoda sala biso abenga biso asala pelle na biso. To solola aluka terrain net to solola. Asala pelle na biso to luka terrain net to solola na ye. To zonga na mboka. To longola mosoto o eza na mboka. Mosoto wana nyonso ko longwasa. Biso nde tondimaki makila na biso po na ekolo, makila na biso po na peuple, makila na biso po na guide eza yo Chilombo. Biso to kolongolo na passe, biso to kolongolo na ba difficulté. Tozo bondela yo te, tozo bondela po na mboka na biso, mboka nde. Pour nous sauver d'abord. Pour nous sauver. Ba bien ya mboka na biso, po na yo te. Pour nous sauver ba bien. Po bato musu ba batala bato mutu na bango sala kate. O bazo finga ngwana. Ba kangala zo bondela Chilombo parce que alinga zonga na mboka. Mais mboka eza en danger. Mboka eza na danger. Nani akolongola ngo kuna. Bato bazo ke no kuna ba erotique ba yena bango pa na bino kasi bo kufiti. Bo sala eloko te yango moni na zolela na ba généraux na biso. Soko boza ba congolais bo aider. Soko pe boza ba congolais te bolingi Congo ke mboka wana bolingi yango bo aider yango. Bo aider yango s'il vous plaît. Bo telemena yango. Bo telemena yango. Ta momoni ke so mokonzi aza osala biloko moko eza normal te. Bo longola ye. Et puis mboka wana mutu akozwa nguya kotambusa mboka wana fo ezala soda. Mboka eza na poids makasi. Eza place te ke un président de la République faut atia mabolongo na se bazwa maboko na mutu musu atia na mutu. Non. Et ça matin akomande mboka te. Mutu wana soka ke ndenge wana ke akono komande mboka ndenge wana ekosimba te. Ekosimba te. Mboka wana makila esoko etangi nde musala esalami. Il faut mokonzi ba ozalaka na somo bato bamona somo na yo. C'est ça. Botala baninga na ba Sénégal na ba Mali. Biso bato zaki clair. Tala bato bakomi clair. Biso to komi bayuma. Biso tikali kaka elongo na biso to yebi ka danse bok et puis kofinga mafinga yebani danse yebani musique yebani bakomi ko employer na ba musicien na biso bakende na ba place wana po basomba ka biso pour kolo mbongo. Siko Mobutu atikaka atikaka vraiment ba arme te. Mobutu atikaka ba arme. Mobutu asomba ba arme makasi. Yo kanisi tango fidèle akotaki. James Kabare loko liboso asala kezani. Alongola ke bato na aéroport. Do ba arme yoka.
Congolais auti poto ou bien azokende poto akiti ya yebi ke na aéroport nyonso ba contrôlaka mais tango ekomaki na tango afite la côte auti poto akiti ba contrôler te Congolais sepela net akufa abi mboke bongi ba zero ba ba miyibi basoto bazakuna bazokufuye batu kokatela bango bamande bapesaka bambongo toto abilongo na biso na fanda botinga bi Congolais aza mawa moni James Kabarele nga salaka alikuwa liboso apengani bato na aéroport apusi aéroport bato baza musika pona kozwa ba arme elkende Congolais pona yetango bazokita na ba nini bazokontrôler te Congolais bi moni mboka salaka boy mboka penza mais Congolais yo pa yuti mais contrôle pas uti na poto kuna na aéroport au monde kangote mais awe pas na yo lokola batiki yo ba contrôler te ba fouiller yo te yo sepeli mais tout ça ezala kini trafic ya manduki na biso ezokende manduki utaki ezaki na kibomango oyo mbuta somba nane beta te ata kumoko beta te ekenda d'abord bibisa minduki ezokende ezokota na avion tozotala ndenge ezokende bazobimisa minduki ezokende bazwi minduki ya kibomango bazwi minduki ya seta tozalaki bafrançais batikelaki biso na réserve ya seta donc avant tosenga nini renfort na seta tozalaki na il faut tosala attaque ya pendant 5 ans kaka na manduki na masasi oyo batikelaki biso ezalaki ebele ya pendant 5 ans tosengi revanche tosengi mpe manduki te bazwa manduki wana ezokota baavion ezokende doton yaki missionnaire liboso ezalaki alongoli force yango monaki atelembaki sikoyo alingi asala coup d'état epai ya Moïse Kabila eraté ntango coup d'état eraté torepere yango eraté azongisi ye na mboka azongisi bango nyonso bo tosuwaki mpe bambongo tusa bozonga erreur na yeka parce que lokola adoptaki mwana il fallait quand même mwana wana ndenge akendaki na armée déjà il fallait alongola ye kaka il fallait mwana mpe akende metela mwana na loi lokola adoptaki amoni ke bo azaka mwana nga atikala nanga mwana atikali na consigne wana bakunzi wana nyonso bavandi wana bayebi yango bayebaki na bango bango bayebi oyebi ndenge bavandi bakunzani bavandi babomi ebele na bandako na bango ex fois bakonzi mosusu baleki ebele bato mosusu mpe baboma bango kaka na gombe wana bazokata motu papa bakende kobwaka meme na mai mpe bato bayebi te mais bakonzi bayebi ndenge baza wana yango wana doke eloko eza monene biso bakongolais tozala na sentiment te s'il vous plaît totika sentiment po tozongisa mboka na biso tozonga ndenge tozalaki fo totika sentiment totika mpenza sentiment kolinga moto na sentiment te linga mboka na yo linga nde mabele na yo wana mabele linga yango koleka bato wana yozolinga zala fanatique ya mabele kozala fanatique na nga te kozala fanatique ya Chilombo te kozala fanatique ya Kabeya te kozala fanatique ya Jean te André te zala fanatique ya mboka na yo zala fanatique ya mwasi no na ndako mobali azalaka nde wana fanatique ya mwasi na mboka me moninga aza moninga bokosolola olingi ye me bosolola bino soki suki pouf oyo akende ndako na ye oyo akende ndako na ye bozongi bovandi bozala na esprit neti bamilitaire esprit ya bamilitaire militaire azalaka sentiment na motu te azalaka fanatique ya motu te militaire azalaka fanatique ya motu te parce que biso na militaire ata toliaka no soki babi yo osalaki mabe babomo baoya kozwaka nga moto nakotaka na ndako no toliaka na yo lelo oyokende koexécute ye bapesi nga masasi na beti yo mpe masasi tata olali tu bake bakundi yo bazongi mwasi na yo na izongi na kolobela eloko te tosololaka na bino na memaka bana na ye tozoseka vala esprit secret wana etikali kaka na yo moko oza nango ozo comprendre mais kununga kozalaka teki
mutu nyonso okomi oyo dozali obare pena me oya pena ndako na yo membe mwana we okoloba te basoko bayoki yango donc yo otamboli yo mpe siko baoluka mpe siko yo mpe fo batambusa okende nazoloba yango bato nyonso basoda nyonso bayebi siko esprit wana esprit militaire wana esprit wana siko non ezali bien parce que lelo ezala soutien mais lelo ekozala ndeni lelo eza bamilitaire te lelo eza bamilitaire te bajean pere kutu baleki bamilitaire ya lelo brigade mobile oyo brigade oyo tozalaka nango na kinshasa kala brigade eza kolata bachokola bateni ya chokola boye après impere tozalaka na brigade disciplinaire baleki kutu basoda lelo babrigade disciplinaire ese ozoyeba bango okutaka bango bien voilà donc tala babiloko wana biloko wana eza biloko moko bafabrike yango na kati ya kini comment la ville faut aluka biloko na créer babiloko ndenge wana na gouverneur de la ville sécurité kokota bon kamata ba oyo nyonso wana yo yaka pas formation ta oyo ndaza mbuku na quartier formation waka biso moto kotala yo taka yo kangela biso ka bato non c'est tout yo kamati bango kena bango bilanga kuna belé oko sa bango kuna na bilanga belé oko sa la jeunesse oko sa di kamno mususu kanga ka bato wana kaka ndeko yo zali kuluna yo kuluna ba kamata kuluna formation awa na matadi mayo bo ponika nzamba moko bo awa formation bo che bango na formation ta esili bakena baptême de feu esili ka esili bale application ya musala sikoyo yo moko zo contrôler ba baptême de feu zani ezandeni baptême de feu zali il faut passer na ba feu ya ba arme ok ozo kima ba arme bazo beta yo zo kima ozo chiter ozo saba ni tout ça beta bla mundu ki oui bozo yo kufi pe mais soko kufi za ba manœuvre de manœuvre militaire d'exercice des militaires na manœuvre bato ba kofa ah ouais et ça là le côté les baptêmes de feu donc quand tu regardes un commando bien formé naza bien formé nga nazo tambo na kuku 24 heures sur 24 heures na bien formé yo moto vandela ozo mona na mukolo metalanga bien des fois te na des fois te talanga bien soko betinga le lobi ko betanga te to zongi ndako lobi rien soko na laleli bale solo soko na laleli yo na ko telemela yo bale solo lobaka bamboko yo po eza ba fomboka so eza bamboka ke bum na kokuta na kolukoti na komi na point ba na kuti yo ngabi lobo betanginga lelo to kende parce que biso no to passer ba combat na classe ya ba bougie ba tie bougie côté na liburu bo beta na liburu to bakage na armée to sali yango na kota ko to sali yango makamto to wana to sali donc eza na mutu voilà je crois que le message est passé bandeko bolanda biso oza moko ya bana mboka waza na souci ya mboka na ye to bandaki na liloba oyo to sukisa peka na yango botika ko décourager bato bana souci ya mboka na ndenge solo botika ko décourager bango ben so pour talibe bien quand machine ke bato fo bazala peka parce que so bango ba apéter yebaki tam so pour ozo malili ga yo moko bato ndenge fo bazala o moteke no ba loba le soyi ato fino kanga lelo lobi ya yana na wena nga quand c'était que lelo ezana njoto na lelo ya finga ngai mais lelo ngai yo naza très kitoko pe na fandi na ngai tozala pepele tozala na papi gain ouais quand machine na gain lo basuka nini non lo bangai et puis lo bangai ya suka ezali nazo benda matoi na ba soldats s'il vous plaît général Kasongo pardon s'il vous plaît. Kuluna akoko leka na force te. Oza mutu amayele fanda sa idée possible sa kuluna wana. Fanda sa idée. Sécurité ba maman ba comme la sécurité qui n'est dans la sécurité. Ba généraux, ba soldats ba politicien ba kosa bino te biso ba kosa ki biso ba politicien ba konzi ba kosa ki biso tala lelo pa toujours se trouver toujours là ba kosa ki biso
lelo biso to se retrouver libanda balu benga biso armée ezalaki te congolais azo ba armée ezalaki te oyo vandi ba 30 ans ozo tanda mbongo na balabala kende ko tanda ngo lelo armée ezali kende ko tanda mbongo oteka o changer o sala monnaie tanda yango tondi mayo bakata o loboko bakata o litoi likolo bolata ka suba bizu kende la tangona bakata o penza litoi na kingo kuluna ezokoma place oyo judo ezobunda omona wapi na kati ya matonge epuis bino bakongole bovandi bodo bakeo bakuluna mais eza biloko botelema kuluna azokende kobotola biloko azoboma bato otake rwanda aza na mboka na yo azoboma yo rwanda azoboma yo bakunzwa na bozomona bango ole bobimi bolamaka na ntongo bokeka na bandako wana ya bakunzwa na direct bokokata bango maboko na bana na bango na basi na bango bino bozokata bamama na bino bapauvre ça passe pesa mbote to sisa na biso napesi bino mbote napesi mbote na baninga na ngai basoda nyonso oyo balandi ngai na bokebi napesi mbote na bakongolais oyo balandi ngai ya mayele na bokebi pe napesi mbote na bakatcher nyonso ya Congo napesi mbote na bajudoka nyonso tous les sportifs napesi bino mbote ya trop nalingi bino mingi papa surtout bino ba sportif botelemela mboka na bino ba sportif bovanda botelemela mboka batika ko corrompre bino bandeko na ngai bobima totelemela mboka na biso tobondela mboka totika kofingana totika pilobaloba totika kofingana tobundela mboka na biso kaka mboka toza na posa ya mboka soko mboka na biso ekomi bien kimia ezali tokozala bien par rapport ya bamboka toza nango toyaka tokendeka mboka na biso tosalaka boye mboka na biso tozokumba oyo ezali atokende yango kuna mboka na biso eza na biloko kuna bato bokomi na mayele bozwi baformation awa bosali baformation ebele mais bosala biloko wana na mboka na biso basportif nyonso mbote ya mingi napesi bino bajudoka baboxeur karateka joueur tout bambote ya trop napesi bino napesi bamama oyo balandi ngai na bokebi bamama oyo bacombattant oyo ya solo oyo bazalaka ya vrai oyo ngai nazoloba ya basongisongi te bambote ya trop nzambe abatela bino nyonso abatela mpe babota na bino abatela bana na bino nzambe afungola bino baporte afungola bino bamémoire pourvu que bobundela mboka et puis naye kosukisa na Tyson premier saison major Tyson epai ozali mbote ya trop na mama bambote ya mingi et puis n'embrasser chéri na nga na palin Marie Chingola moto ba stratégie merci ciao elekeli ngayo Wilimbala amboya ebale bushi na maboko chérie Moïse Mbala Kennedy Mbala de Paris boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aswera kobondela ozongisa bolingo oyo esilaki te Baron Mobala Sandrine na Sengal Kimbinza lelo yokeyo André Ntsumbu lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yo te Rosa di Rosa nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Mark Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiaku na Paris Mies Mateus na Paris nani alula yo te Germain Mambuya nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele
Elembala le géant de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Nozé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambati Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe mokonzi o epai akendanga ya wama wana motema nzambe o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Daziro Tazmambo, Ngambo nini ngana mema moto nini ngana boma o eki ya romarike yo astre moto nini ngana boma o ngambo nini ngana mema eki ya romarike fami ya mamonikie yo astre elenge mobali elenge mwasi papa mama yo moto ozali na problème ya taille ya po pe ya suki tala esika oyo solution efandi yango oyo toza wa taille chez mama Nicole Malonga oyo aza kotraite bato na produit naturel lokola mpona basi ezali na pomade toza wa taille eza mpona kovimbisa bafese ezala kitoko pe elengi na komona soki ozali na mabele mikie to pe mabele ekwe ekoma lokola chaussette yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe epesi yango forme ya elengi toza wa taille tozali pe na huile mpona batampo tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola batache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo tozali pe na gamme mobimba ya bote mpona batipe nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille tozali pe na siro mpona kobongisa bafesi ya bamama mpona bana mibali tobosani éjaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa taille ekozonga monene toza wa force oyo ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko oyo abombaka mpo na ye moko soki olingi osomba produit ya toza wa taille kokende na yo kosomba na boutique ata moko te benga kaka mama Nicole Malonga mwasi nzambe la patrona suka filma batraitement na banimero ya telefone oyo +33 6 05 50 23 18 to pe na +33 7 51 11 09 75 ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na bamashine toza wa taille c'est naturel o